Bien, tu fais, bisous les camalobana et belé. Toujours un enfant. Touché la pandémie, plus de 450 cas déjà, ils allaient enregistrer dans le cannabis, au moins 50 décès, 50 guérisons, 25 décès, où ils allaient dans le cannabis, la province, ils ont continué au Bakisama, Congo central, ils allaient épargner jusqu'à là, ils ont détecté 2 cas. Au Katanga, détecté Kamoko, il y a Covid-19. Ils ont continué les cas. Ils ont déjà mbela ndenge bandaki liboso ndenge bato ya molongo bandi kopesa mbela kolobaka non vraiment ezali pandémie oyo et ko ravager mukili et ko ravager mingi penza Afrique. Si tout le monde peut évolution des okenda dans la mikili ya poto na Amerika bato ba wimo mingi kasi na biso na Afrika bien que la contamination ezali moi répertoriée mais to ya liwa eza penza ndenge ezo le kana mukili te donc to pena mikili ya poto te. Alors to mikobeta di solo mingi penza ndenge apparaître liboso boyebi bato balobaki mingi toyoki basali na nzambe bato tozopesa réflexion na bango to ya mayele zebi bazopesa mayele na bango bamosusu balobi ke ezali sanction ya nzambe punition ya nzambe ezali peut-être fin du monde tozoki na suka ya mokili ndenge bible elobaka na ntango na suka pasi apparition épidémie tout ça est-ce que yango wana effectivement attitude nini basali bana na nzambe bakoko adopter na mikolo oyo par rapport à la pandémie à Boye, les alliés solo, tous les bêtes na tongo na lilo, na moussa na Zambé mounene, Boyebi, moussa na Zambé, pasteur Kass ou Kassanda, comme on a yéné Boyebi, zali moutoli kana itando ike, boumou na kaye, Boyebi ba réflexion na yéndengue à Pesaka, zali responsable ya église primitive, à wana Congo, na yéndé tukubeta masolo wana pasteur Kass Mbote. Merci beaucoup pour la disponibilité. Aux yeux un peu tard, mais on répondra toujours à l'invitation de la merci beaucoup. Alors, Boni, vous vivez tant que vous avez Nandako, vous avez un confinement, vous avez des restrictions, des mesures, des droits à travers les vous avez un état d'urgence sanitaire, vous allez décréter, proclamer dans le Canabiso, vous avez prorogé à l'Assemblée nationale, président prorogé, tout ça. Alors, vous vivez comme vous êtes dans Zambie. Période tout moi presque un mois, 2 mois, la pandémie. Oui, vous allez s'adapter à l'atmosphère, et l'exigence. Oyo, pesamaki na bakonzi yamboka, pe na bakonzi ya santé, vous allez patienter pour persévérer dans cette épreuve ezali mondiale culte tozali kosala yango te mais tozali kopesa nini présence na biso na bainvitation kosala émission mpona koatteindre population koencourager pe population qui est bangate, ko banga mingi te, ezali fin du monde te, ezali makambo bati ya poto basali ekoleka, ezali épreuve ekoleka. Épreuve ekoleka, tout ça pendant quelques minutes, toko libérer mais tolingo édifier basali na nzambe, édifier bana na nzambe, édifier mboka na biso mobimba, pona yo perception na yo ya pandémie ezali nini. Kula mosali na nzambe. Est-ce que ezali kaka passe normal comme les biso na mokili ezali loko tumbu ute pa nzambe ezali loko ezali provoquer na bato c'est quoi pandémie par raison le nini ya coronavirus. Oui, pour ngai na ezali côté yango na cadre ya kokisamba ya prophétie ya saintes écritures tango ya pasi ezali pasi ekomeli mokili mobimba. Thomas Paul alobaki na 2 Timothée chapitre 3, dans les derniers temps, il y aura des moments difficiles. Et cause la difficile parce que bateau
bakozala baninga ya mosolo bakolinga makambo ya mabe bakozala ba ennemi ya bato ya malamu. Donc oyo esalemi oyo na ndenge na découvrir na kotanga na koyoka ba information ezali kokokisama ya makanisi ya bariche oyo bazali na poto oyo balingi badomine badirige pe mokili na ndenge na bango balingi bato bazala mingi na mokili te ndenge nkolo alobaki bobota mingi botondisa mokili bango bazali contre yango bazali koprovoke ba fausse maladie na ba arme chimique lokola oyo bapesi kombo ya lokuta coronavirus ezali kombo ya lokuta mais ezali arme chimique basali yango mpona koboma bapopulation mingi bato badiminue na mokili. ezali loko oyo bato basali euti na nzambe te ezali invention bato basali bato ya science bachimiste américain na koyokana na bachinois euti na nzambe te eloko oyo euti na nzambe te nzambe alakaki yango te. Alors comment expliquer sikoyo moi ba différence wana ya ba nombre ya ba cas na bamboka tomoni na Europe bato bazokufa mingi na Amerika mais Afrique ezali place ba ndako ba ke vraiment ekozala frapper makasi mais au moins lokola ke moi ba cas ezozala un peu moins na rythme ya pototé. Oui, c'est-à-dire que nkolo a confondre bato ya science oyo bakanisai ke bazali na mayele mingi mais nkolo a confondre bango azongiseli bango arme oyo bango moko basalaki. Alors attitude nini bana na nzambe bakoko adopter na moment ya crise ya boye kozala nini? C'est vrai ezole mais ça musu bakoma na bandako tout ba prière ezali sous l'église zate ko banga pe comme makasi ba crise ezali tango ya épreuve oyo ndezali épreuve singeli bana ya solo ya nzambe bayeba kozala na tranquillité kimia ezala na bango ba persévérer na patience bazala pe na tempérance bayokaka makambo ya lokuta te lokola bamosusu bazoloba kezali fin du monde bamosusu bazoloba kezali marque de la bête nyonso wana ezali solo te. Fin du monde ekozala moto ekotumba mokili fin du monde ekozala suka ya mabota minene oyo bamitomboli mingi lokola Chine par exemple lokola la France surtout lokola Italie lokola Amérique yambo. Donc kolo alaki awa na Bible akotumba yango na moto ekozala blague ya boete kozala moto vraiment ezali kozikisa tina racine banation lokola Amérique lokola mabota manso ezali catholique nkolo akotumba yango alaki yango na Bible wana nde kozala fin du monde ekozala maladie te ekozala suka. Est-ce que ça va indiciter lelo ya kolakisa ke tozokende na fin du monde akaya boye ba pandémie ya poto ba komi même ba komi ko développer ce que ba technologie makasi à travers ba passe ko éviter ba contact ba musu ba komi batia ba puce na nzoto makambo belé pona ko éviter nini peut-être pona ko restreindre sous davantage ba liberté publique. Par exemple fin du monde ndenge kolo ya la kiango la kozala moto kozala makambo ya blague oité na 1 Thessaloniciens 5 alobi pour ce qui est de temps des moments vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Pona oyo etali tango pengonga bozana besoin de bakomele bino yango car vous savez vous-même que le jour du Seigneur, le jour de la colère du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Akoya jour wana ekoya lokola moyibi tango yaka na butu pona koyiba. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra et vous allez des surprises comme les douleurs de l'enfantement surprennent une femme. Alors bakozala ndenge nini surprise oyo et comme la bango bako échapper te
et cause une ruine soudaine, destruction. Il y a nation, destruction soudaine. En tant que coronavirus bandit, tout le monde va salle dans Zambie, va ninga va salle dans Zambie, belé va nikanga va itanduike, va radio va zolo va vraiment to comme na suka. C'est une occasion pour que bana dans Zambie va bongama. Zali si Zambie sali. Zali ko bongama ko zanga ko yeba ma comité. Zali suka te zali kaka. Zali ko la donc sur le pandémie zali kaka maladie, ba maladie mususu yaki mais au moins suka yango ko ya lokola moibi. Moto ekotumba mabota oyo eza ko diriger mokili eko échapper na oyo pandémie ba homme de science toujours bango na baza ko continuer na sala ba recherche pour s'en sortir toki ke kisi zomi na Madagascar ata wana mboka na biso pe kisi ya ba kozongela matiti ko se chauffer kolongola yango ezolongwa. Mais au fin du monde, mon côté, à cause de la moyen à échapper. C'est-à-dire, na mabota na otikotanga, mabota mazali côté le medankolo na Biblia le kola Amérique, le kola la Chine, l'Europe, les pays catholiques, et cause de la brûlé sur la carte. Géographique zoga les sociétés comment on analyse société n'engagé prophétie et le bien Malaki 4 tous les otans et tous les méchants le jour qui vient à kotumba bango à kotike la bango ata misisate donc on a des choses là par exemple ceux qui baillent un colo a effacé en un jour par la Russie l'Amérique mon qui doit changer. Alors, pour un pasteur, remède des causes à la ligne pour la situation à Boui, pour la baseball en Zambie. Les pandémies quotidiennes, ils allaient provoquer par bateau. Alors, moi, en Zambie, a adopté l'attitude pour faire face à la situation à Boui. C'est la prière, comme dimanche, Ezra Solo, le Sambopé, et seulement, Nandeng Kola Lobaki. Tout en Zambie, s'adresser sincèrement dans Kola Baïbisaye. Délivre-nous du malin. Oyazo Salwana Nazali, malin, c'est Satan. Donc, il y a Satan, Kolo a coquille, qu'on délivre le peuple naïe, n'a pas passé où Satan a provoqué. Vraiment, dans mon camp naïe. Parce que les gens sont victimes de la pandémie à travers le monde. Mais alors, est-ce qu'un Kolo a coquille, Kotinda, l'Ikamboya Boy? Nabana naye non yé liboso abeta asalaka avertissement puis vient le jugement donc il y a tindi prophète Branham pour attendre Yasuka a annoncé que mon qu'il est kozika ma beauté a minene kola koziki sayango alobaki te maladie wana et la kamaki na bibliothèque mais mot tondé Thomas Pierre na 2 Pierre 3 à la Bible. Bato et bazolo ba makambo ya fin du monde et bazo seka balibi kezali wapi depuis que Nzambe alaki yango ko kisaminante alibi boy bazali ko ignorer que nkolo oyo abimisaki mabele na mai abomaki pe mokili ya kalakala na mai na tango ya Noé sikoyo lola oyo les cieux d'à présent et la terre mazali ezali réservé pour na moto nkolo akotumba yango na moto makambo manso makoleka mais mokolongo eyebani nano te alobi mokolo akoya lokola moyibi mokolo eyebani te mokolo wana na ngonga nkolo abombeli yango bato banso na mokili mutata moko akoyeba te yango ekoya lokola moyibi directement na prophétie Thessaloniciens 5 et ils n'échapperont pas et vous allez des surprises na poissa ayez et s'il alors merci beaucoup pasteur l'alignement il va souka tous moi quelques appels avant de libérer to yamba bande comme subaye libiso na émission les rendez-vous des auditeurs moi appréciation na les années na mesure ba konzembo ko bazui par rapport na pandémie to comme libiso et à travers le monde beaucoup na biso bazui ba mesure belé les autres ont vivre en état d'urgence sanitaire appréciation des années ou critique observation des années élément ya beaucoup pesa peut-être konzi place basali manamu te bon ça là peut-être qu'est-ce qu'il faut non, par exemple
wana landaki explication na France pona kolata masque apesaki explication na ba médecin balobi soki oza ko respecter kopusana na bato te soki oza kopesa bato mbote te ozali na besoin ya kolata masque te mais soki oyebi ke ozopusana mingi na bato ozopesa bango mbote na maboko okolata masque mpona nini masque oyo balobi mpe cache-nez bato baza korespire malamu te ezali mpe arme bapesi na bato arme mpe mpona koprovoke maladie cardiaque soki moto aza korespire malamu te lokola ngai balobaki na ngai na bamédecin yo okovivre na place ya moke te parce que kopesa yo tension soki oza korespire malamu te tension ekomata il faut kaka place ozali ma porte, ma fenêtre, ezala ouverte. Mais si koyo soki moto asali toute la journée na masque lati, akozwa kaka maladie ya motema d'une manière ou d'une autre. On a des critiques. Il faut pas ça va te laisser madame. Pour ezalate bazo ki ma maladie bazo zo mosusu. Parce que les lois vous savez ba maladie noso et comme kaka makambo ya pandémie ya Covid-19. Par exemple, na église, pour l'église peut aller assemblée. Na monique baza autorisé bati assemblée nationale bakota. Bazo pesa bango ndenge ya kofanda. Na église pe bako kotika bati église basala ya bango assemblée. Batu bas ndenge na moni na télévision na France. Batu tenir l'assemblée na bango ya ba député mais ba respecter distance. Le groupe ça les va payer pour battre quand même apaiser parce que bon pour supporter mesures non sautées. Donc c'est ça que les appels n'ont pas à cause on appelle ça le col la critique. Alors, merci beaucoup tous quand même quelques appels parce que c'est ça idée à philosophie à émission parce que au tia casque on peut se mécaniser to yo kapé ba tonding ba landi biso peut-être ba cause la moins observation ba ko ba kisa ba ko tout le monde qui c'est ami ba limisa tout comme ça to ko libérer yo to kota ba mususu ya politique na ba inviter na biso mususu baza déjà na plateau 082 33 33 749 082 33 33 749. Allô, bonjour. Allô, bonjour, c'est David Apati Angalema. Ah, ndeko David Nangalema. Il n'a pas pu passer un vote chez un spectateur. Mais, nous avons fait un lobby qui n'a liqué 21 que ma maladie est koya, tout ça, pour la sanctionner mon. Et puis, il y a un exode 22, 19, alors quiconque couchera avec tabac ou benyama, peine n'a pas la mort. Nous avons fait un lobby bon exode, parce que moi, je ne sais pas si je vais alors c'est déplorable. Ils ont fait volontaire de progression. On a Congo, Baoué, Baza, et qu'on frappe des passages. Parce que l'impédiation des années qui font la communication, on a prévenir et contacter. Mais on a fait la peine dans le gouvernement. Il faut qu'il y ait un ressource qui va plaire qu'on a transco. Mars et avril, basé le côté 11 mois à merci de la par exemple, dans Luc 21, dans Tirotanga, mais quand on a lobby que on a payé pour la soukate, soukate mobilité. Mais par épreuve, on a essayé Sengeli ya binoboza la nako se troublete et kozala nano suka ya mokilite wana ezali ba épreuve atangi pe avec Exode 22 Exode 22 wana pe oya lobi ezali Exode 22 et koki kozala ya solo ezali si un homme donne un autre, c'est le 40e verset. On a qui 22 à 2, je crois. 2. 2, oui. Non, si le voleur est surpris. Alors, qui est homosexuel? On est allé à solo, colon, à copé ça et tumbo, na bateau, bazali ko pratiquer
l'homosexualité. Merci, tous appels. Voilà, c'est depuis le verset, je crois, depuis le verset 10 jusqu'au verset 15. Mais ça continue jusqu'au verset 31. Ezali makambo nkolo apekisi yango. Etumbu eyakanaba ya bato ya boye ba mibali pe basi atanyama oyo bato bazui ezali liwa. Mais ça peut-être occasion pour na bato ya ndenge wana pour na biso to sala kama be to zongo sima. To zongo to bongola motema. Ko bongola motema ko senga. Na ba circonstance ya boye. Ko senga pardon. Ko zo guérison. Allô, bonjour. Allô, c'est Exode 22 19. Ça volume à radio na mukie. Auto comme madame. Allô, bonjour. Exode 22 19. Quiconque couche avec une bête sera puni de mort. Mais il y a le mec qui a besoin de des hommes. Sera puni. Moi j'ai dit bato basa rendez-moi correction et ensemble les amis. Merci. Allô, bonjour. C'est la punie de mort. Oui, bon. Bonjour papa. Au bien biso api comme on a une question ou préoccupation là. Comment on a yo? Vous avez m'entrecoupé hein? Désolé, hein, des quoi vous m'entrecoupé je l'ai vu sur mon peut-être à cause de la sur l'appel. Rapidement, tous les 3 appels pour libérer pasteur Pierre Casse, Otoyambi, Lélo la première tranche et rendez-vous des auditeurs. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô. Bon, nalobi bolinga azana mikondo nani kimbate. Na yula poser question moko boye. Est-ce pasteur wana c'est la deuxième fois na landaye. Est-ce vous avez joué moko te que a invité na ota cardinal batana débat pour ya azana problème kaka ya catholique. Ye nzambe ya malamu ezaka na kote na ye pona lelo makambo corona ezo le kana kala la tapika za moto nzambe ya solo. Alika ka catholique tatata na réveil ye moto aza pasteur ya malamu ya primitive. Est-ce que ekonsenga mokosusa benga na tango na no kadina to kana no bamona kadina ubeso te na be moko boite. To bana siko ke ye moto nzambe ya malamu ou soit catholique nzambe ya mabe aza ndi chorobe soit ba réveil mosusu za banzambe ya malamu te kaka ya primitive. Merci beaucoup. On m'appelle entrecoupé 082 33 33 749. Invité sur pasteur aujourd'hui et moi qui est maison de primitive. Bon, tu es comme l'église. Oui. Tantôt bien cardinal, tantôt vous allez pour un débat. Bon, quelque chose comme ça, ce que j'ai compris. Mais tu es ma camarade. L'église primitive, mais l'église me suis réveillé. Zali, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que bon. Donc, on a détaillé pas bien entrecoupé. On a eu na koi koloma na mo seboy. Ecclesia oyo ya bamupe e utinango na nzambete. Wana ekoma mipe na comme centre na Biblia. Bango babandaki na ba Romain na poto. Ba komema mutu moko epai ya nzambete. Bangonde bazali pe oyo babengi na Bible la marque de la bête. Bête wana ezali puissance romaine européenne de l'église catholique. Ezali na rapport mon côté na Nzambe. Merci. Tozama comme la pandémie. On est ça si j'ai monsieur ça vaste. Allô, bonjour. C'est ça. Allô. Allô, bonjour. Oh, allô, bonjour. 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 C'est monsieur Botas, animateur. Bon, dans le bagage par rapport à ma famille, la réagi les pasteurs à Outi Kolobawa. Bon, pasteur a la raison, il a un fin du monde, mais il va toujours pas dire ça. Fin du monde, il va toujours pas dire. Mais il faut voir leur bagita. Et c'est une liberté bagay. Fin du monde, ils ont la moitié. Ils ont rendu fait à temps. Batoma bende basukaka. Pour n'amba la zo bata sali mukina bo bakabomaka. Batoma bende bakusuka. Surtout la kusuki sa nenga kondana ka catholique, ya za côté à la vérité. Mais na weli sa na yé na catholique batela livre moko.
catholique na yola bango livre wala soka yo condamné catholique baza nzamba mabe tele ye pas nzamba mabe pour catholique na yo bible wala bazo sala bango nyos asuki wala. Merci, merci Ndeko. Je suis passé à l'andim qui est. Désolé, donc Ndeko Alain, peut-être qu'on peut se résumer. Hein. Oui, oui. Ndeko Pesa Bienté, je crois, retourne, a vu se poser problème. Voilà, je crois que Bandeko, Toko Bandela, sujet peut-être très prochainement, juste deux appels, mais Ndeko Alain, retour, ça va. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô. Toujours alors, merci Limbisi, pasteur, la monnaie Tolito libéré. Moi, le bassou, pour la et puis surtout pour la Nzambe. Ezali, voilà, Ezali na Deutéronome chapitre 28 par rapport à Mibeko na ba commandement ya Nzambe. Kolo lobi boye banda na verset 1er ti nasuka. Soki ozali ko tosa na Mibeko na ngai. Soki ozali ko salela yango. Kolo akopambola yo akoéloigner na yo maladie nyonso ya mabe ozala na bénédiction okozala moto ozala mokila te ozala mboka ya malamu mais soki ozali kotosa na mongongo na ngai te verset 15 soki ozali kotalela mibeko pe commandement na ngai te nyonso ya mabe ya malédiction ekoyela yo ozala maudit na ville ozala maudit na bilanga nako attaché nako tindela yo pe ba maladi ya mabe soki ozungisi na te kosalela mibeko na ngai okozala kaka maudit ndenge wana cadavre na yo ekopesamela na bandeke ya likolo pe na banyama ya Nzambe. Merci. Mutu moko akozala mpona kosalisa yo akozala te. Merci beaucoup pasteur. Nandenge osepela koya ko édifier pana na Nzambe ba congolais ba kinois na ba konzi ya mboka. J'espère que balandio toujours quelque chose. Merci beaucoup. Toko sala susu peut-être dans occasion musu pona ko benga yo pona émission pe ba sujet mususu. Alors